Voilà, la différence entre nous et eux est que nous, c'est le professionnalisme et c'est le savoir-faire. Je suis Patrick Otibang, l'antivirus de la presse congolaise, vous le savez, votre docteur Love. Encore une fois de plus, on a un magazine, on a Bisso Agitoko, Congo Lisolo, magazine, Wapi, Ozomemela Bino, faits sociaux, réalité, parce que tu as ma solo, na ma solo. Bon, moi, on défilé. Vous avez eu à voir des micro-baladères, tu as un phénomène indien, tu as un phénomène bombé, mais aujourd'hui, tout ça systématiquement, donc il y a poussé quoi. Veut dire que système, il y a les lots, et ça, tu dois parler, en langue, c'est du langila, donc c'est du pur langila. Partout dans le monde, solo, que va tomber Taramasolo en Kinshasa, l'ingale baluka comment la nenge moroboy. Les autres me cours avec un professionnel. Moi je l'appelle professionnel parce que à ce qui sera au saramate. Les autres n'a pas découvert nenge ni le rolling un peu moins sinalangila. Ouais. Bon découvrir pendant nenge ni rolling un peu moins sinalangila. À comprendre était à Robin tu es toqué, tu es fou, tout ça nenge ni. Voilà, un grand merci et bienvenue Mangwata, nous autres Boya Mbindo, Obalia, maman Anichitu, l'astre de lumière, sans oublier le pasteur Clovis, Fimpa, et na maman Doris, Fimpa, Test Lady. Voilà, je m'en vais déjà pour vous présenter mon invité, il va faire un entrée-chant. Il y a des artistes, je sais que Boebi Mingi, na groupe Sinarko, il y a président Caleb, il y a Ezabongo Ndeko, Lola Moucheni, code il y a Sinark. Il y a des codes, il y a des codes, il y a groupe Sinac. Dans la Moucheni, je crois que Rosa a déjà entré dans yo. On va découvrir yo, les lopenato beta, masolo et l'anguilla. Eh bisayo, mamamboka, mamambalanguilla. Mamambalanguilla za malembe. Ngo bipenga déjà les bandés. Nako bipete. Mamambalanguilla ya randenga. Nini? Te bouton ko edenga bouton de salimwa ka lufungulo ko edenga nde na chombokila pona kanga la machine de guerre ya ngolo savana. Sikoné asimi bo balobani na simba. Da aussi mise chombokila na ngalema. Simize langila to jwa karta ba mokombo so ya batoliondo to jwa karta na ba damso ya ngolo sala kinde ki langila. Na me interpréter le lobby. Langila bozo ba kombo ya batu. Ba kombo batu na ba kombo biloko. N'est-ce pas parlementaire bas du fait fou l'ampungu bas du fait fou l'ampungu ça foufou mais bas du fait fou l'ampungu un peu comme moi moutout voilà donc ekenda bongo voilà lui c'est Lola Moucheni pour découvrir déjà invité l'angai à Congo Lisolo ya lelo c'est un artiste na groupe Yassina que ya président Caleb Ozaka to ça na okende wapi to sala ipena sélection ba groupe en na Congo to photo ika sina a bobo c'est là aussi donc na bobo ka kese chibambalo ke na si mise lo chombokila bon point de ceux qui font nguto zagas pena volleyball de kikimi volleyball veut dire ça na ki moyibi no kimi obe ngapena za kura mais quoi pas correspondance pour tango fort na parlementaire qui na bangolo ke non, tout ça, parce que correspondance, toi direct, oh, donc, coup direct. Donc, par correspondance, c'est Azares na Chombokila. C'est direct, c'est le donc, de Yolo Peno, il y a visolong, visonkanga. Voilà, vous comprenez que les autres ont appelé ma solo et à l'anguilla. Lola Moucheni, artiste, comédien, il y a groupe Sinac. Voilà, Lola, on a vu sur les spectateurs, il y a. Chaîne Nabissa Kitoko Congo SNO officiel SNO télévision Ezo la Nabiso voilà moi distance kaka moi distanciation et puis ouais voilà bandeko ya Congo Lisolo magazine Kitoko ya chaîne Nabiso Congo SNO télévision et Ambio lelo moi impression na yo parce que lelo de limite faire voir partout dans le monde ma solo il y a l'anguilla vraiment tout me beta moi Lisolo ensemble là bango impression par rapport à l'invitation de l'émission. En tout cas, Nazarias na sepelas ya bokungu inkela. Tango fort Vietnam na ngai pena salaki Petrus na elemi Clément Mubengai. Que Petrus na ngai fo Venezuela o salaki neki émissionnaire o le kaso pona Cantino. Na boule donc Vietnam na ngai c'est que tango fort pas vanda a salaki neki Chakot Banam a boule donc Petrus na elemi. Donc tango fort pas parlementaire ba Petrus na elemi a o chacho ngai pena alignement. Donc Nazarias pena ina sepelas. Voilà une Venezuela, moi Alpha Kalamba,
contenir ba maçonnique Vietnam kuta salagine ki Facherol Vietnam salagine ki bena Facherol mais Petrus Facher ko mais Petrus ngai la salo mubengai oya le kaso pone kantino salagine ki ba kikimi na parlementaire habité Vietnam qui chingam pemba omi oyo Nazarias et senga na sala bim sumba Cotonou na Cotonou na ki chingam pemba mokobe ko twa karta ba bore na ki chingam pemba oyo ko memano ya ngolo na ki chingam pemba oyo yango nendo sala ki neki mo contre-temps obi ke mutu selinga na pasi ba oyo ko suna tetracycline man passe ah oyo ko suna tetracycline man passe donc oyo ki mutu passe na ko benalo na plateau là Nazarias voilà mais nebi que au fongoli benala ngila mais est-ce que vous expliquer bato ba comprendre te ndenga mukuse o nya sur lobby na lobby na ça ne sert vraiment ya ko sala na émission na yo et puis sentiment la ngeza gitangu fa bengi ngai tangu pena fe na ngai tangu pena fe Yannick Bongo na bengi na petit na yeke petit na ngai ya ko sala émission et sa considération parti c'est aussi belé na Congo batu basé belé mais fait à raisonner petit na yeke Petrus na ngalé ma Venezuela espoir la ngila de Cotonou donc esprit de ça la ngila de Cotonou donc fait que comment vous penat à salagine qui déjà réveillon donc voilà mal la cause qui s'est mené en comment au Vietnam colo maçonnique pour pas Petrus vraiment parlementaire beaucoup moins que là qui a biso bene to Azarias mais tango fa Vietnam Azarias na fifa nous au sud bangolo Toulouse na berceau ba pleurer chaque inge mais les lombele basala guiné qui bim sum o biso bene ba colo maçonnique football je veux dire dégagez bon Zango voilà vous comprenez que hier après les gars la ngile yango to cinq bino que les cours so za makasi aussi papier na bic o bana répéter mission on anda ko bena o finira ba replay po o kanga mo lo banyoso bakanga la machine de guerre moi Dimitri c'est là bakanga la machine de guerre donc veut dire donc bakanga moi mukie donc kanga la machine mais Vietnam yelemine bon tout ça na minute yo moni Petrus mo azo leka bani na lobi bien chéri mo azo leka siko o bengie yo bani olinga ye na saka lo nganesko bonang na zayete mais yo lo siko donc na sala gine gilinga la facile ya chéri mais na langila linga ye siko ngasko na tele Petrus oko commissariat Dimitri Balodor oyebi tango fort na monastère yolo na Santa Maria pena ke kerso na ngai betani kundu ko talentine display na yolo Jonathan Mutambala o wat donc na pleurer chaque tala soko faire na yolo tala ngalula mipende milangi na yolo Petrus oyebi ke so commissariat pena Chéribin na ngai et salagine ki ngale masavanana ko talentine Josi Kambugu talowa ngai Nazarias ngai mokobe Chéribin Nazarias simwanka mais na se place pena na chacho mbala kashogi yolo mupaila na ngai ki tango for no salagine ki tambuluko ki ba mona se ngai pena Chéribin savanana wana salinga la facile à Chéribin voilà dana linga Petrus c'est pas bon le bac et dagini to pese moi ba forme na nyoso kase soko faire na elemi et mais soko faire na elemi donc Petrus ana simaro masia ya sabanana ke utalentine pena soko faire ya Petrus na cocaïne simwanka mais donc na pleurer Jacques Petrus na monasa Petrus ya Jonathan Mutambala pour display na elemi Jonathan Mutambala puis ya Didas Pembe donc Petrus jaune puis ya Pembe elle donc Jonathan Mutambala puis Didas Pembe pour moi l'angila lelo yo tu as na l'anguille facile et puis l'anguille difficile. On appelle ça facile. On appelle ça l'anguille difficile. Et ça l'anguille difficile. Pour l'anguille difficile, n'a pas parlementaire Petrus. Masonika omi oyona mimi chike fayolo. Francis Kalombo. Ah, au commissariat na lobby. Kasena tutu kaluchi boeri Michel. Petrus. Masonika omi oyo ngai na chike fayolo. Francis Kalombo solution. OK. Kaina tuni petit makambo kendaki esimbi. Alors Francis Kalombo solution. Donc il y a pas sens toi. Voilà l'anguille difficile. Voilà l'anguille difficile. Bon na parlementaire Petrus wale ça Francis Kalombo. Pour Francis Kalombo solution. Na parlementaire ba mason na ngai omi oyo ba sala kinde ki bateka sala ba sa ba gente o makasa kasa. Donc
agence courage L'Anguilla. donc baba courage wana l'Anguilla difficile il y a moins facile les alliés rose moins extrait dans notre l'Anguilla facile à Zarias benga Petrus ndeti kuanga toko parlementaire le kuanga lo zoso wana ba l'Anguilla moins facile ba tout d'aba lo bango ba fufu e comme ba dive fu lampungu OK mais na difficile fufu ezani na difficile ba ko kate zo bango temps omoni tango fa José de Londa Zarias na kinini to le kaso pone kantino basoyebela na kinini tango fa auto parlementaire l'Anguilla batolondo bokungu ba Zarias zimwanka mais lelo mbele batolondo ba commissariat au Venezuela yango lo monasser na chacho mbala ka shogi ba formulaire ya prison break yo bimisi bo après Cameroun c'est moi après Cameroun c'est moi après Jamel c'est moi donc après procès 100 jours elle m'a tourné à où Jamel donc je le cherche beaucoup je l'ai retrouvé à Paris qui Jamel oh ben bon dans la prison on est moi je suis évadé moi je suis évadé donc je suis vraiment évadé donc na sala Guinée qui bena kikimi oh ba sa Guinée qui bena ngai kangala machine gele ngai peka kikimi fuyera donc toi ça reste là le mele no bête ni ba Petrus ba poisserie mais ba tchacho mala ka shogi na ba tetrasiki na bangolo ba yebo yo ka se yonde wasenga kimpunya ke ADT ya kimpu idaichu igo Tanzambi idaichu Eliote bondombe ba tchacho pena ba tetrasiki na Nazareth master na bangolo simonka ko ba Petrus ba le kasopo na be kantino ba parlementaire moi bokongo en fait na la kaki ba téléspectateur na biso faut pas comprendre bien l'Anguilla na ba forme nyonso ouais na minto yo otolinga mwasi na l'Anguilla na minto misala lo on est vadette oti boloko misala lo la ozaki sko kuluna moko boye bakanga ko na prison mais pas bakanga ki kuluna luko da sko chombo ya azo le gawana na ndenga l'Anguilla o penge siko yo chombo ya wana na ndenga yo Venezuela wa yo ngai na sagine yo lo mubenga yo le kasopo yo Venezuela wa yo yolo ebo te kenzila velele omi oyo ba le kasopo ya ngolo boerisi mwaka o le kasopo na ba chombokila na yolo o parlementaire pe na ba WhatsApp no ale don chachombala ya ngolo yo kikimi yo donc o le kasopo na yolo mi pa wai ti awai ba le kasopo boeri Michel awayi tango faro le kasopo na ba Argentino na yolo na ba chombokila na yolo fo sala gindegi yango lo bombano yo sango bimsum o plere ja chombokila na yolo chachombala yango donc na parlementaire ki azoleka na chombo côté o balekaka mais comment expliquer ba to mais enta kute na bayanke besabi awa nzelo balekaka pamba te et puis ozoleka ozochache mpe na chombo na WhatsApp osala fiere bayanke babotoli echombo wana bayanke babotoli na l'Anguilla naza mpo na yo même prédication bapesi lelo baoteya na l'Anguilla mais baoteya bien prédication na l'Anguilla mais l'Anguilla kotiselo mutu moko awa na tiko oyo na ebomi kozwa ne mwa moke ye ba mutu ya l'Anguilla mpo keser akufa pa keser na l'Anguilla na banga yo découvrir gars sikoyo na minute yo idée na ngai eza ndeni yo expliquer ye ke osepeli na petite sœur na ye na sepelas na Petrus na yele sepelas na Petrus na yele de to sagine ki lingala facile de lingala facile sikoyo oza formé vie na ye o aza pire vie na yo ke osepeli na Petrus na yele voilà Yannick Bongondo 4 fois mobile voilà na rose on a plateau avec tous les respects mon directeur na évité na me go Vietnam na ngai ya kisinga pemba ya Alpha Kalambai o tike ba ngai na Vietnam tous na ngalema mais Vietnam na parlementaire na yolo bi ke na Venezuela na kisinga pemba na yolo na Monasser Petrus na yolo Vietnam na Plaire Jacques tous na ngalema ya kisinga pemba Jonathan Mutambala ya au niveau au Plaire Jacques elemi ke na twa karta elemi a commissariat Chéribin na ngai aux Argentine Argentine et Azarias aux Argentine ya moi Dimitri Azarias ngalema Petrus na ngalema ya Palestine yolo Venezuela mukeni obe nazal Petrus na ngalema ya Palestine a commissariat Chéribin na ngai ya yolo ya ngai na Talentine soko faire ya Petrus na yolo tango faire salaki ndeki balula na Talentine soko faire à Petrus
na plaire Jacques. Na monastère ngalula mipende milangi ya Petrus na plaire Jacques. Dana yokozuna popoli pona kangala machine de guerre elemi mokobe mais na boule donc kangala machine de guerre ya Petrus na ngaliema yolo Petrus na ngabra ya Kalambai. Asalaki ndeki latakani ya Gibson butukondolo ya Dimitri Balado. Ke Gibson butukondolo pena ngalula mipende milangi Toulouse libandansila. Mais na plaire Jacques na commissariat yolo Venezuela na Palestine au monastère Mercedes comme ça beau parlementaire Azarias na Argentine. Argentino et Azarias. Nazarias pe na batelon de omi oso so ki vango pe na sagine ki bangolo mubengai. Bako cha chombala ngai pe ba Argentino na chombokila. Ba Willy Musheni bako cha chombala ba chombokila. Ba Vietnam na yolo. Ba Vietnam na ngalema ba wami Miguel le goût de vivre. Bako dona be ngai ngai. Azarias bokungu na ba Vietnam hein. Yolo pe Vietnam na ngai ngai. Ya ngalema ya Kalambai bokungu. Donc depuis des coca ya Kalambai. Mais il est l'homme to Zaïre. Toi Zaïre. En tout cas, ngalema na plaire Jacques bokungu yolo. Vietnam. Il faut Venezuela. Au Petrus na ngalema ya Palestine. Mais yango mona comprendre so boko tinga na okatana il faut ça pena pour directeur. Tango fo na salaki ndeki yebo wasenga kimpunya na Vietnam. Ba Petrus ebele na berso. Ba plaire Jacques inge. Ba la tangani ba Pampex. Wana ngana eba inafi. Bango ba ati. Mais lelo ba au Venezuela au monastère tango fort Bartimée. Bartimée tango fort à monastère na Jésus de Nuance. Au ebo Bartimée parlementaire Ninive na Jésus de Nuance. Que Jésus de Nuance. Michoni na ngai bandalunga na sala jardin botanique. Na monastère Simwanka. Mais là l'homme na yoko sunaka yolo o salaki neki ba masonika bokungu na monastère. Jésus de Nuance a joka ta mabele lycée. A chachomba la sonika futa. A parlementaire na Bartimée que chachomba la ngolo na misoni au monastère. Bartima monastère. Au commissariat. Na parlementaire Bartimée ta makutana na Jésus. Bartimée ta makutana na Jésus. Bartimée miso banda ko monate. Abele la Jésus. Mwana wa Dawidi. Jésus de Nuance. Jésus de Nuance. Na monastère. Na mona. Bartima monastère. Et bon ngai na monastère Simwanka. Nazarias. Voilà. Ozo comprendre mambalo ba. Na comprendre. O comprendre pe ni so na biso ba bandeko ba comprendre. Mais maintenant ngaki bino beta masopo bandeko ba comprendre benaki non. Bazarias Hawaii ba yokozuna yangolo ba parlementaire pe yangolo. Ba yokozuna télé. Ba yokozuna télé si mais moi Dimitri. Yangolo na parlementaire na président na bisobe Fachi Beton. Que tango fort bambi le sobe na bisobe ba Cotonou na est. Ba ko parlementaire na francophonie te. Pour ba parlementaire na francophonie ba ngolo pe ba yokozuna. Tu ba parlementaire na langila que to Cotonou Boeri Michel Betani de Zimbabwe. So to bi BTD. Ba yo ka ke BTD. Mais so to bi BTD 3e mairie. Bon directeur, merci beaucoup. En tout cas, Vetinale mana parle na Monte Carlo, na plaire Jacques Bokungu. Borel o ya yolo. Au Venezuela chacun journaliste comme ça. Tout monastère Toulouse, tout bobo Vanda, tout parlementaire. En tout cas, c'est place Bokungu. Palestine peut perdre. Palestine peut perdre. Mercedes peut perdre. Mais avant la salle, Bimsum Petrus n'a plaire Jacques Miami Nias Moleka. Infantrikil, Miami Nias Moleka. Donc il peut tout ça au parlementaire. Au parlementaire. Ngalema tamboule Valois. Yolo tamboulu koki. Ah, bien merci Mbokani. Ngai pe Nazareth non ça boule doc. Naleli. Ouais. Mon directeur, voilà, lui c'était Yannick Wangondo. Il faut comprendre que l'angila est dans la façon pour combiner un mutu. D'ailleurs, je vous informe que Torozala n'a jamais concours Moko Awa. Il y a l'angila. Il y a parce que le roi professeur a rejugé Pena, a rejugé Batou. Na sur Batonio sur Bazawa, na niveau Botou, Bazo Kabiso que Torozala n'a concours. Il y a l'angila. Oh, yo Pena aux autos, tellement pega. Ouais, Mutaroya a Betty, l'angila Bosol nae.
omeko jauger soki mpenza ningani bien biso a cadeau ezanga te donc a mpenza cadeau ozala et puis concours ya Langila donc concours ya Langila le boss Clovis Fimpa qui est le boss de cette chaîne Congo SMA officiel le boss Clovis na Donabeja elemi ba brasserie ba Cotolion de Haute Talentine Petrus na elemi yesilo azana mère maman Doris Fimpa maman Doris na Donabeja yolo pe ba brasserie ba Cotonou Haute Talentine Petrus na yolo Lola Mouché Nicole Sinar en direct de Congo SMA en direct de Congo SMA pour au monastère le Lombele Congolia et commissariat Mingele Bololo on comprend ba Congolia vraiment parlementaire que Congolia Bololo mais Congolia Azarias kana secret pour to Azarias na leader na bisobe Fachi Beton oyo ke le Lombele Adonabeja ke ba Petrus Balak Tanganyika au fait l'académie. Ke ba petit ba otango fele. Donc gratuité de l'enseignement. Gratuité de l'enseignement. Donc Lac Tanganyika au fait l'académie. Voilà, donc concours aux ala na Langila yemoro au côté mutaoleka pena na plateau bo beti pena lisolo. Or au senti pena que na bimisi ba plan yondo européen sabiso pena report so sala ngo pena en live car na émission na biso magazine Congo lisolo pour voilà. Todo que déjà malembe todo kita na émission na biso to bika a oza palais ndengo yeboye ezate ba bengi ki chenga pe malanga ngai awai ata na Salomon na sala doremi dana mekanga olobaski que ya passé Yannick depuis Alpha Kalambai donc Vietnam na ngalema Yannick Vietnam na ngalema ya Kalambai voilà donc concours et Rosala voilà moi et l'autre souka lancé mo zaka sketch mo ngana temi na ngana mondimi te yangai na yamba Yesu yebisanga bolamu ya Yesu pour ngana ndima parce que la systématique ya Langila to kanga la machine de guerre misoni na bisobe to kanga la machine de guerre ba misoni na bisobe oh de donner ngumba Vietnam na ngai Yolando salaki neki ka ngai na Venezuela lelo mbele soki vangu no Adamsone yolo soki vangu no Plaire Jacques yolo soki vangu no salaki neki seke yolo yangolo na chacho mbala kashoki ba brasserie na ngai likolo moto de donner vatiki na ngai bandalunga na Damsona kwangolo soso kanga la machine de guerre Kasumbale sa simonka na Plaire Jacques ka na Plaire Jacques na Plaire Jacques ka na Plaire Jacques pistis savanana mais Kasumbales Tété Thérèse amen. Donc pis Osuba nanga mais Soumamous Soumamous Lola boni osaka langa plateau la raboiko elani na parlementaire na bilolo bon tu as carte ba FIFA nous au sud na bisobe bo Donabeja ngolo je suis de nuance voilà je suis de nuance parlementaire bon Venezuela ba Cotonou na ngai bo Venezuela ba Cotonou na ngai bisobe Toulouse Bazarias na ba kilomoto ngai moko be na ko carte ba kilomoto na bilolo na ko tchatcho ngolo na Selembao je ça lo ba ki boye abino nyonso bo na mikumba ngana ko sa mikumba na bino na ko tcha yango na se donc venez à moi vous tous qui m'a fatigué je m'adonnerai d'y répondre. Est-ce que Acapella na Langila penon rotala Acapella na Langila ezali po nazo préparer acoustique ya Langila. Mais veut dire nazo préparer acoustique cette question arrive. Mais oui, na sepeli na Langila. Acoustique na Langila. Na ko honorer King Kesser MN et puis Papa Wemba. Ozawa chana bango. Na salaki ndeki ya ngolo tournesol na Langila. La Vic Petrus na yolo nzinzi ye. Bokungwa Bargentino yoko chwa karta Vietnam kalamba iko Donabeja o na ba chéribe ya libanda nzila ye wanabi bongisa mwasi na yo nzinzi ye ebele ambongo yoko wala sko na ndenga Langila sko yoka sko Papa Wemba chéribe Maria lelo mbele na komisaria mbau pona yolo pona Plaire Jacques Bargentino yoka sko niasa papa yo bobo kake se chibambalo
mampasi Toulouse ngalema na monastapo na yolo yoleka sopota lantina ta simarosi mwanka wana siko naembi chérie Maria donc makambo ezali namonaka mutu te nalangila po kesera daya José Delon na la porte bazoebela balibanda je suis resté seul un enfant au bord de la route mon ami bengaka professeur na langila le professeur akena partout image na ekena na langila wana ba fantomas bazabana potango fo ngai no salaki ndeki masonika oyo ngai vive no sud na ngaleme komisaire langila fantomas na ngai ya deuxième mairie Esther troisième fantomas na ngai ya chéribin Azarias na deuxième mairie donc deux ans Petrus Walesa a parlementaire à francophonie télé silinga la télé le petit wana langila oh tel papa tel ma fille c'est que na concours on a tozoé pour ceux qui n'ont pas gagné tout vite je me disconfie pas te wana les triché moi ce mois na ba petit o tangi wana bango tout nga mutu na nga lufa professeur yo benga petit ndeni soki ya professeur nga naza promoteur to naza préfet na bango naza préfet donc na ministre ozana préfet à Langila voilà et puis promoteur à Langila et puis directeur des disciplines DD oya bango Toulouse ba parlementaire na bangolo mais ba parlementaire te ke o biso bende ngai nde Langila tete Thérèse Langila Azarias ngalema voilà que non donabe sa touristique ya Langila non salaki ndeki ba yembi na Langila le 13 février les alaki hommage à King Kester Emenea to Azarias penat chikefa ba Cotonou basala Vietnam Kundalo na Bobi Ronaldinho na donabe sa elemi ba poisserie na salaki ndeki ba chanson ya Vietnam na Langila ba vidéo ezali voilà je crois que biso a tourné un studio complet na guitare ceux qui guitariste seront la prochainement après concours tu Robert Esco Benandoule en Langila ensemble voilà tu comme les gens à Soukaya chérie Maria lelombele na comme ça yamba ou pona yolo pona pleurer Jacques Bargentino yo nuance na Langila tala degré yo bobo kakese chibambalo mampasi Toulouse ngal donc yo bosani papa sinon son nom na pona yo lui c'est Lola Moucheni Kodo il y a groupe Sina voilà Lola to comme na souka déjà il y a magazine na biso Congo Lisolo moi mabanga na yo et maintenant ça va non parce que émission Oyo chaîne Oyo il en a marre partout dans le monde et là vraiment parmi les chaînes Oyo ils ont raté que au petit combattier titre mo bo côté au côté lo on a raté voilà awayi omi oyo ba commissariat ya ngoloto monasser la katimini titre auto tchaka za marambo okuta na kati chaîne oyo parmi ba chaîne oyo ils ont ça la fierté vraiment na sengino na ba fanatique na ngai Toulouse bokotonu na chaîne oyo donc il faut s'abonner massivement pour bo monasser ngai awayi et puis boko twa carte touristique ya Langila lelo mbele na bandalunga ba touristique ya Langila bo twa carte ba papino na bisobe bo twa carte ba Bastilo na bilolo Masonique à Toulouse et puis bon tu as carte Limberchak na ngai voilà pesa numéro Limberchak na ngai Azarias plus ya Willy Moucheni 8e mairie 5e mairie 33 Chitenge 8e mairie Sele Manzombi Neftali Zorobabel 6e mairie 8e mairie 243 85 38 79 068 85 38 79 068 donc wana pena so bosali Clément Mubengai boko twa karata ngai mokobe na sagindeki yambi ya chombokila na ngai Nazarias na Petrus te mupaila salagindeki yambi simwanka et cocaïne mais na chachombala ka choki ba brasserie simwanka na donabesha ba brasserie na Vietnam na ngai Yannick Bongongo Vietnam ya kishinga bongondo babi
4 fois Joski Kambukuta. Donc 4 miri Fouamba, Joski Kambukuta. Na Donabé, j'ai postéré na fait Willy Moucheni, le véritable code, le seul et unique. Wami Miguel, le goût de fifre en direct de Paris. Koukouni Ngoumoua, quand elle chante de Kimbanse, que honorable blesse Monis dit tout. Papa Yachangu, Mongali Akambo, Mongali Oji, Wazarias, beaucoup. Chériben Nangaïnga Yaki Shinga Pemba. Omi Oyopena, Asalagine qui pena 13 musique. 13 musique po, Asalagine qui ngaïngaï, Lambio Lambio. Yababa di fait fou l'ampungu. Pamela qui c'est du tout monde, le banza de Makiadi. Maman Autiste Esther Belian. Maman Autobola, maman ça. Sans oublier Maison Giffen. Azalaka ya Momoko. Azalaka Missa Toté. Babi, Maison Giffen Botou. Local 54. Hein? Local 54, Maison Giffen. Invitation à mariage. Invitation à mariage. Oh, Bachi. Oh, Nalina Salagindeki. Mariage. Oh, pipe. Oh, bâche. Oh, calendrier. Voire même, Basalagindeki Yolopena, Bethany. Ya Mokombo Sona Yolomi, attends la Soko Ferry. Tout ça, la Kindeki. Merci. Voilà, vous comprenez que le mec qui court, il y a l'anguilla, difficile, na l'anguilla facile. Voilà, on est arrivé à la fin, il y a un magazine de Nabiso, Congo Lisolo, Wabito Messala Nabino, toujours. Voilà, auto Messala Nabino, toujours na Masolo, il y a Kitoko, Toto Beta Masolo, la version, j'allais les avoir un micro baladeur, mais awa, na Congo Lisolo. Voilà, on est arrivé à la fin. Merci à celui qu'on appelle Bienvenue Mangwata. Donc, moi je l'appelle souvent Raphaël Varane, un bon tonton. Car on est à Tarawana, il a déjà monté ma malamou. Voilà. Pour nous rejoindre, il y a Patrick Otibango, l'antivirus de la presse congolaise. Voilà, plus 243 082. Donc, plus 243 82 584 10 10 plus 243 82 584 10 10 wana soko bengi to commis sur WhatsApp au revoir Yemoko Patrick Otibango l'antivirus de la presse congolaise. Merci beaucoup à PM Pichou Mansia. Merci beaucoup à PM Pichou Mansia, Libandiata, voilà le vrai PM. Sans oublier Ridi Bonteke à l'assistance, le boss Guilain Fimpa. Merci beaucoup pour cette confiance. Pasteur Clovis Nasuki Sinayo, na maman Doris Fimpa. Voilà, ciao. Quant à moi, je vous retrouve déjà dans le numéro sous place de Rosapenda. J'ai concours Yalangila en live, en direct na Congo SNO Télévision, dans le magazine Kitoko Congo Lisolo. Voilà. Quant à moi, c'est fini pour cette émission. Voilà, ciao.